nayebisaka bato mare fois ke succès ya gu ya esengo ya makasi eza suza na yesu. Ah bon? Ouais. Oyoka te mokolo wana bato bafinga oyoka te bato baleka na tv bando critique oyo parce que baobanga eloko eza na kati eza yo motu te mais baorespecte eloko oyo eza nango na kati c'est ça oyo esalaka force ya obi wa moto ya bapolémique suka toyebi ke à travers cette émission eza na ebele ya baame ebele oyo bakosepela eza na ebele ya bandeko ebele eloko nasepelaki na makambo nyonso elekaki parce que ezalaki na moto te akomaki ke DiCaprio otiki fiancé moko boki okobala yango nalobi ete parce que mpo oyeba eloko malamu même bato baokanga soki bato c'est ça nalobi noyo parce que soki moto akomaki ke DiCaprio okuta atiki mwasi na bana aki kobala la wana nde bolobake seka aza vantire eza boye so otali kuti batata mwasi na ye baza na balondres baa na baétats-unis tutu bamisuno bakomi atala ba 40 ans te mais so otali nzoto naye otali omona ekondele mama 50 ans parce que bandeko so otali baluba nyonso moto abiso vrai moluba azomoneka aza monene donc omona mwa moluba oyo soki ana 15 ans movandi 15 ans parce que bango de un peu babalaka mpe avant parce que bango bana culture ndeta bajuif. Voilà, c'est un plaisir pour nous, mesdames, messieurs, mes amis, que vous aimez beaucoup votre étoile montante de la presse congolaise, Merveille Nakams. J'ai le réel plaisir comme ça de vous le présenter aujourd'hui. Sous l'accord de celui-là, un grand monsieur, mon réalisateur éternel de cette grande émission, le boss Oumba, que je salue. Si vous nous captez 5 sur 5, dites comme ça, un grand merci à cette grande réalisation. Voilà, Tobandi le lot vraiment en beauté, parce que je vous assure que cette émission, ça serait vraiment du show. Ah oui, sérieux, il faut alors vous abonner massivement, continuer de partager la vidéo. N'oubliez pas aussi de commenter, parce que par commentaire na bino na ndesa la biso to améliorer ou to bakisa les sous moi biloko ezangi mo mamu mke na kati ya masolo na bino o bolinga na grande chaîne Nabino intelligente, le choix de l'excellence, Julien Z News TV, présenté par la vôtre humble servante Merveille Nakams. J'ai le réel plaisir, une fois de plus, de très là, vous accompagner pendant cette petite minute d'entretien avec un artiste. Je vous signale qu'il est d'ici, de la République démocratique du Congo. Un bouillie tellement mine. Qui trop présence na Katia Plateau Nabiso. Voilà pourquoi les autres disposants au pont Nabino pour vous faire plaisir, bien sûr, ensemble avec mon grande équipe. Là, j'ai dit un grand merci à Jeff Image, pourquoi pas aussi à Grand H, Enoch et Monsieur Lee, le coordonnateur par excellence. Merci beaucoup d'être là, de nous assister, bien sûr. Voilà, sans plus tarder, je vous dis que je ne suis pas seule, comme au début je vous avais annoncé. Je suis accompagnée avec une grande star, un grand monsieur qui se respecte, à cela m'a ramené soin propre. Vous voyez bien, et puis sinon mais oui, il est là présent, il est là, le président DiCaprio, voilà en personne, c'est avec lui. Nous allons quand même passer de très beaux moments ensemble avec lui, avec vous, pardon. Voilà, j'ai envie comme ça de dire bonjour DiCaprio. Oui, bonjour la famille. Il y a babouné na biso tout, bazola na biso. Donc vraiment bonjour na bino. Voilà, comme je vous avais dit, annoncé que c'est avec lui mon invité spécial, DiCaprio Mayemba, le président du groupe Maboke International et Koinane à la plateau. Bokoma, Totuna pe mamituna nabino et pas président, il y a groupe Maboke International. Voilà, presse, bonio, boni groupe. Bon, il n'a pas là non, il est pour surtout que ça monte beaucoup dans les gars mingi, surtout que ça est non le coup mon non parce qu'il y a les qui même peu bafanu barotala biso comme on a Isaïe tout le bataille le bamo kaka donc vraiment na permettre na sengi na bande kono so zabu kanga mesti poto limwate na butala biso nzambe to pesio merci to pamboli pona ta oy bibirobi yozali alpha pe omega tutiki bandiri ya musalo na maboko na yo pe na suka toyebi ke à travers cette émission ils en ebele ba amebele ba ko sepele za na bela bande ko bele ba ko sepele puis biso pe to lingi to za na présence na yo pour te témoigner kombo na yo amen. OK vraiment DiCaprio, la personne DiCaprio donc en forme groupe Maboke International tous a penza tous en forme
donc toza mpenza kwa. Qui es-tu exactement DiCaprio International Mayemba? DiCaprio, personne DiCaprio, oyo azali na kombo ya Platini Mayemba. Platini Mayemba azali moto ya Bakongo, et Platini Mayemba azali père ya famille. Platini Mayemba azali troisième na famille babotama misato mibali. Et Platini Mayemba azali artiste comédien congolais kinois oyo sobrique na ezali na kombo ya DiCaprio. Donc artiste comédien congolais, c'est ça que la personne DiCaprio. Voilà, on vient de voir ce que tu viens de faire ici. Présentement, là, je peux dire c'est la toute première fois de voir qu'un artiste, et plus encore comédien, qui, avant de commencer, de dédier ces moments entre le maître et ce lien, je ne sais pas, par là, quoi exactement? Oui, parce qu'on sait, oui, bien sûr, on sait qu'avant tout, nous devons commencer d'abord par la prière, remercier ce bon Dieu, juste pour ce souffle de vie qui ne cesse de nous donner en intégralité. Oui, bien sûr, mais de voir toi-même le faire, vraiment, et ça, moi, moi, bien membre de voir aussi que d'un côté, on respectera vraiment la loi divine. Oui, c'est ça ce qui est très important, parce que là, tu côté ce qu'on a métier, tu peux t'envoyer à un bureau, et là, il faut bandana se faut sembler là. Donc, c'est très important. Pour la tenue de banda, ils ont ce qu'on musala. Donc, quand tu banda musala, tu es obligé à kubonde là. Na bande ko bazumu na popi ça va un peu court, parce que moni mutu sa yeka vendre na kit a kotika biro ko za la yo kangi moko, parce que esprit eza mutu te. L'esprit ko tanga na place fongole ya te. Donc koti na yeka vendre baby si n'est pas bimé na mona te. Mais tant yo ye kabi moment na maboko nzambe nous siko ko sala ma oza ki préparer monter ko za la sauver. Donc c'est ça eloko ngina oyo DiCaprio azalaka, et on a vu personne DiCaprio azana ba qualité évelée, donc azana ba talent évelé, et puis personne DiCaprio azakaka artiste comédien, mais personne DiCaprio azapé disciple ya Yesu, parce que Yesu alobi basala biso nyonso ba disciple na ye. Yango tozo mekola kolanda lokola Yesu, c'est pour cela il faut to laksa mokili pour tozali, parce que na moment où on a temps ya motono se faut laksa identité na ye. Kaka biso nde ba chrétien nde tobomba ba identité na biso na place bato bazebele mona moto abomba ki na soko mona kitisi mamu mona ki place azali tozwa ka ndeti bande na biso ba musulman ba bomba te place au sala prière na zando ce comme douze la kangi pa bimili banda zui tapine atandi abando sala prière na. Mais sauf que na biso ba chrétien la ka bato ba otalanga ba mona na costume na lati bina bomba mana bando zambela, donc azana ba penser. C'est ça la personne DiCaprio. Le coup les alliés azana identité ya Yesu, donc c'est pour cela nazo la samukili naso ke ngai côté nanga Yesu. Ok, c'est vraiment un message très important ce que tu viens de dire là, et si je peux bien comprendre le message où tu peux faire traverser Bissau, je crois bien que très chers abonnés, vous qui êtes branchés en ces moments, vous comprendrez que DiCaprio mingi tout le monde a ba star, bon bah dans la moment il casse na bango moi nini, mais oh Bissau tout le monde a habité, bon ngana bino neto moni, si réellement aussi c'est un vrai chrétien. Dis-moi un peu, tu pries où? Église la promesse. La promesse ils allaient na Kauka, donc je crois tant que déjà na entrée il y a Kauka place pour comment bienvenue. Kauka surtout dit déjà église la promesse. Donc tu es chrétien croyant de l'église la promesse. Et c'est quoi tes occupations là-bas dans votre église? Nazali intercesseur, Nazali DiCaprio intercesseur. Nazali modérateur. Modérateur, donc au modérateur, culte, tout ça. Oui, n'exotakapé. Ah bon? Donc c'est ça, Moussalo Tozali, c'est pour cela. Nous avons de l'œil évangéliste, parce que biso to akaso mitalobi mo évangéliste, donc ça veut dire là comme le passé Jean Scar qui j'avina, parce que évangéliste ils allaient juste des termes et comme un ministère tant comme un ministère pastoral. Mais tant que vous allez bon na terme to yebi on a kalza gagner dame, autour de gagner dame. Mais sauf que ceux qui montent ça ce que le président na bango obligé pas bien évangéliste, parce que c'est lui montazo diriger bango zo tinda aza ko évangéliser. Évangéliste église de Zaweb. Oui, c'est ça la promesse indéna lobby. OK. Donc une église la promesse. Donc tu es là-bas, c'est ton église. Oui, oui. Donc non, c'est église il y a non état que pasteur était. Donc état que frère ne lobby le quoi disciple. Oyo ba engagement na ye, do ba tâche na ye, na une intercession puis na une évangélisation.
donc eza batâche na ngai tika boye ko téléspectateur na minute oyo bakoti pito pale bayeba ebela succès oza nango donc tu te caches derrière les histoires divines. C'est pour cela nayebisaka bato mare fois que succès ya goût ya esengo ya makasi eza suza na yesu. Ah bon? Ouais. Oyoka te mokolo wana bato bafinga oyoka te bato baleka na tv bando critique oyo parce que baobanga eloko eza na kati eza yo motu te mais baorespecte eloko oyo eza nango na kati. C'est ça oyo esalaka fox ya obiwa moto bapolémique ya solo nayebi te ma nazolobaka vérité yo bakeswana minute bamisusu mpe banyongi bakoti bachoc dire azolakisa nini yango babali baprière. Ah oui, mais normalement il faut. Est-ce qu'en réalité vraiment DiCaprio bisika azali pe harmonie tozomona ambiance tozomona divine chrétienne ezalaka pe partager na bandeko na bino bo travailler kana bango ensemble parce que bino bato théâtre bokomi bato mo dans moyen te biso dans la minute mutu et chauffer na bandeko na bino surtout ya basi bozo boye na misu boye tozomona na to pesa na bambote mwana papa mwana mama grande sœur petit frère mais na sima na yo totongi na sima muninga to fini yeku na oleka na yeku torosa na ata tournage monte ce qui bobenge nga bobenga ngate entre vous tant qu'un serviteur de Dieu tant qu'un disciple de Dieu qu'est-ce que tu lui dis quoi tu leur produis quoi nzamba sala bisongolo na monde artistique congolais nzamba tombola mutu moko azapena na ministère na kombo pasteur de la foi et pasteur de la foi sala ba appel ya ebele nzamba pese ba message même avant bande ko mususu ba yakufa après azoba message abenga bato nyonso aho bazaki makoki okende bakendaki ayokaki o nzamba lobaki parce que pour ya mutu na lobaka mère fois musala ezaka lokola mboka ya Congo o kuna bapesi kota ministère ya mimi o bapesi ministère environnement soko azoyiba na zo dépendre ya ndenge mazaka congolais parce que tellement azana el kuna azana edo msoza mungala msoza mukongo msoza muswahili donc muswahili o représenter baswahili donc soka ibi baswahili ne so batu mabete mais bango so lobaka ni congolais donc c'est ça musala za bongo donc que tozali touti na éducation différent touti na ba famille différent za fa musu basimba kisite donc mwana wana ndenge azawana ayoka neli sula osimba kisite mwana wana matokita donc pas simba kiseza passe donc lobaki akutana batu mo bakosai même tout ça outina na famille déjà ce que bando tala déjà bando na famille la womona ke yana bango mo bando sa de blo mo simba kisita musu déjà tanga bando beta bale bando la tsiri jandi baboka makina poto bar poto do yibi de ki bar poto basimba kis donc mwana wana yeba ke tia okola sana facilité osimba kis parce que outina ngo banda nenga koleli. C'est ça ton apport éducation. Donc vraiment auto représenter to bimisa on a mis ça va tout ils a auto zana. Ah voilà, yango c'est tout monde a mis so hypocrisie côté na ngoma kasi na kata makambo na bio non tellement tant qu'il y a un serviteur de Dieu vous appelez belé de so tang ba pasteur de la foi vous a mo ebelé tant qu'un disciple de Dieu qu'est-ce que toi tu fais tu apportes quoi dans cette comment nakoko benga ngonini harmonie ezalate entre bino na bino koyokana ezalate bolingo bino na bino ezalate mais bino tant que le serviteur de Dieu oboyebi parole divine musala na bino ezalaka nini ka retourner ko sala théâtre bopesi peut-être conseil ayoki te botiki bolacher tant qu'un disciple de Dieu et on a autour bano que pasteur de la foi tant azoyi message kwa benga ki batu tout on ensemble là et puis alobi o nzambe atindi batu aloba OK azolo bana mati alobi alobi bokene mboka nyonso bokoma kuna so bayambi bino boloba bopambola mais soki bayambi bino te bopupula makolo bomo bokota lisusu na mboka wana te donc biso message ezali tolobi message oyo etikali yo moto oyoki message oui toza na baoyo tozolandela bible mpe lobi esengo tokotika tando na nefe kolandela moko yango nalobi ke bapriere esalamaka donc neti pasteur de la foi aza na bakilite eza normal neti nga mpe lokola nakoma pembeni na ye bakilite lokola mercredi nakenda kokota kuna nayoki mongo wa nzambe nake mpe nake oluka nakota nayebiki naza sainte mais nakota ata tokabolaka ata mwa moto wana mais eza mpe oke kuna okutala bandeko ebele ya tete nakuta bango basambelaka mpe kuna eza ebele bakenda mpe okota priere c'est ça toujours tokangi monoko te tolobaka kaka surtout ndeti nga bango bayebi nde nabengaka bango pembeni na nga ntango bayaka mosala na nga bango na oyo nayebisaka bango et puis donc baka na témoignage ya malamu et bango balobaka tokoma lokola yo eza malamu. Merci beaucoup fidèle
téléspectateurs, très chers internautes, vous comprenez que nous sommes là avec le président du groupe théâtral Maboke International, dit l'homme DiCaprio Mayemba. Avec lui, on va essayer un peu de décortiquer. Moi, je ne pas les côtés qui moi mingi, mbilinga, mais la minute où on a vraiment été rosé, penza mingi, mai na kasi ya jardin, parce que connaît que ça là un peu de trop quoi. Voilà tout le moment un peu calmement, clairement, allez le bal. Allez lobali DiCaprio sangwali bala no panzana ki le roi kake ngana nande komi tuna bon oui c'est normal tu peux te marier et tout mais pour nani ne fait ça qui moi scandale pour nani ne fait ça moi boulu yeke na kati na d'abord il y a binomoko et puis il y a biso ba fan population to kotisi la ki on vraiment to benga mata ki ndoki to loba ki tellement belé na libala au salaki. Pour moi maintenant je me demandais c'est que ma prétendant ba tonda ki ebele qui ne s'attendait pas au bala bango au bala siko na minute wana mais oyo ko bala s'engager na mutu moko yango créer ki makambo na nyoso ba bêtise wana nyoso to ndenge nini yebisa ngai na bon lokola mutu ayibana ndeto ba vedette et loko vedette mutu aza vrai vedette de loko na ile kana inapercité. Mais pour aller moi trop côté négatif surtout plus na barter na bartrice na bino pourquoi na kutu ya groupe na yo moko Maboke International ba nyonga ki mabena ko sauter oui président ko sauter on doit se le dire donc ba côté qui vraiment donc moi été ba lobeli yeah mais penga na mona frère to comment no ebandeli lo sambo to yoka ba parole message divine biblique to zo sentir mais pourquoi je peux dire ça parce que libala na vraiment talakati na niveau ya président na bino Caleb pardon a commis na ayoko ça là vraiment ayoko tweeter pour na libala na yoko féliciter et puis dire aussi à ceux-là qui sont en train de dire de bêtises sur ton nom d'arrêter. Pourquoi? Parce que tu es maintenant engagé officiellement devant Dieu, devant le monde. Sikoyawa basera wana bazalaki to benga basera ba chéri na wana bazalaki basalaki moi ba nini na ebité masolo na bino ezan ndengeni. Bon, et là on a sipelaki na mamna sur le kaki parce que ezaki na mutote akomai ke DiCaprio tiki fiancé moko boki ko bala na mona oh ce que jalousie o ya nini ya on a lobit parce que pour yiba eloko malamu même bat ba okanga soki bat c'est ça na lobino parce que so muta komai ke DiCaprio kuta tiki mo sina bana akiko bala là on a de borobake c'est kaza fantire za bui mais mon qui critique c'est kaka pona nini bali mo se pona nini ezai ka lobi kutu mo sanga mukolo na yo mama na yo di président bomba tinga tala munona ngeza nango banki te ngai fona bimisa baloba ki tellement oza o bali wana mama na yo ngakuti fale ne nganda bala mais o bali bango to ko bala mama na yo pona nini les pommes là qui manque à choix non manque écouter choter mais c'est une très jolie dame manque à choter donc moni DiCaprio azali ancien ya musala bano niso moni bachaki na makela internet to bana ba ina simba kuta DiCaprio azala de mais il s'attendait beaucoup c'est ça non bano génération nous so moni ba yele ba osala 16 na ba bana poto ba yebiki DiCaprio azala ka liboso donc biso to yo kuta DiCaprio donc nazana ancien à part na nzoto te na pe na mo âge donc fallait na ko kusala logo te ko bato nyos le fana sa logo mo bo izake batu tango mutatala bité loko mutasala yango aza ana expérience à mukolo donc moi c'est nangaza mwana moke mais sauf kaza pena 100% muluba abuta mepi wapi na nini na Lubumbashi donc abuta mependa kuna alieka kuna doza so tali kutu batata mosi na yeu bazana ba Londres ba na États-Unis tout bamsuna ba komia tala ba 40 te mais so tali nzoto na hotel mona bundé mama 50 parce que bando so tali ba luba nyoso mto so vraiment luba azomoni kaza munene. OK. Donc moi je suis à 15 ils m'ont vendu 15 parce que bango de un peu baba la rappé avant parce que bango bana kilitine de tabac juif. Donc moi c'est dans un coloté mais sauf kazali choix et goût oyo nzamba lingaki et puis moi c'est dans un âge à 14 ans parfaitement côté na bisabi yo obala libala moko obala star ya Congo libala no chama kelele
mwasi na nga na âge ya 14 ans bapesi ye profession donc mpona ye asepelaka bato ti lelo baloba parce que bopona ye bato baloba mpo ye amona oyo nzambe alobaki nde na âge ya 14 ans akokisi professionnel donc monike nzambe ana ye donc mpona ye eza esengo mpona ye donc mpona DiCaprio nde nalobaka libala na bala libala te mpona bato même mpe mpona nga te mais na bala libala mpona volonté ya nzambe mpona okokisi eza volonté ya nzambe donc eloko na se na moi oyo bato lokola babiso eloko toluka na se na moi osala okokisa volonté ya nzambe oui toza bato moni koleka na tv kozala déjà star motu nyonso anviako kaka motu tu eza kudu yobeta lisolo te oyebi ye pete jusqu'au matoyo tchaki ba fille belé na ba actrice na yo na ba fan na yo yango bazalaki désespéré tant ba monika we faut pas le sacrilège omona na besoki ezalaki na ba actrice on a tchaki le to ba actrice na banga balingamba to balanda na rapide pourquoi parce que bana wana nyonso na ba star nyonso menene bayebi ki DiCaprio donc à part non lelo ko banda côté avant non côté donc bayebi DiCaprio atambola ndeni bayebi comportement DiCaprio yango mona ke ezalaki kana bamerme epuis bakendaki kaka kotoka ya mwasi mwasi kaka mokolo ya monene jambo mona ete olobi yo ndenge aza batikaki mwasi moko boye asenta kutu moko boye asala nini moteke c'est ça le problème parce que franchement je te dis presque ngelekelenga abala mukolo abala mwana muki eza babuna eza bashwana bino sikoni ba jeune banyonga ki praise alobi yo noza no balaki mama na yo e ngwana sunoli ba jeune hôtel no ba jeune tene singa bo mona no ngate yo ozona mama 50 60 pour mes années nous et na vie et là se fait équilibre zala OK so mono za muke so ko lunga muke na so donc okutana mbanda mo bisiko bakozolo mbanda mo ya gaya akotero na pale yo kolonda kumona ba tutu ya kotuta kimisa mbanda ngapela linge kimisa mbanda po omoni so yo kimisa moya pe libanda oli merci beaucoup Prince DiCaprio moya pe libanda oli ngate po mona kisina lingi libanda oyo ngamona nano talo boko nanu we lo soka la ndemo na bato ke makala Voilà, c'est ça l'ambiance qui se passe ici, ici dans cette grande chaîne JNZ News TV. Continuez de vous abonner et partager cette vidéo. Franchement, Toyame Lubino, Arter Namino Bolingaka, les chouchous de diaspora, Yende, Onani, DiCaprio, l'homme qui a mis troublé, atiki libala na défaut. C'est DiCaprio. Voilà. On vous appelle devoir. Donc soki na simanga soko lingi mwasi elongi mabe bakofingo lisusu po siko ebichange ezala omoni kutu DiCaprio mwasi te makazaki monene me tala za kitoko pe komi bon moto atiki libala na défaut okolinga mwasi elongi mabe donc na minute ekomi yo défaut donc moto ekomi po abala ifa luka banoluka atala mwasi na yaza ndeni aso na bimisi elongi to baotala nani ezala mo concurrence moteke nasali pe bien nasali pe col na ngai obusa non commettre surtout nous allons un peu pas rester seulement là na libala wana ezala qui soni na ngai là OK mais moi, parenthèse, voilà, parlons un peu de ton groupe, Maboke International. On en est où? D'abord, existence Nango, ça fait déjà combien de temps il y a existence Nango, le groupe Maboke International? Maboke International depuis 2007, de Maboke International de Salamaki. Okay. Le 15 janvier 2008, nous avons démarré Penda, groupe singakizala mais je crois en 2007 to vandi to sodoli to moni to sandeni bon to sali na programme zaki faire to kene déjà ba fin 2007 to sali programme ramoneso tellement pe zaki tronzonzi décembre na zo attenter tant to comme en janvier le 15 janvier na bengi ba to sali réunion ya mbala moko puis to bandi mbala moko groupe ba 2018 wana to ke bani mamu pe na ba chaîne à télévision et préso il faut yebelo moko bat ba loba ke o yo pia o fula maso biman na minute za na onzonzi ngeme o bwakisi nzonzi oki ko sala groupe no skoto ko sala pe groupe no ngo okoti mai non ngai no mona lobanga na nzonzi nge parce que ngapi na théâtre Kishasa dona muna ngo penza mutu pasi nandeni na mona mutu pasi ole kana nzira bato babelela yo ye wana le ka kaso star il faut babelela oti ngasko donc star ya ndenge ya Kongo ndeko balanda ka bato wana mona mulunge na mutu pata kama mtazudo mkibo changa susu na kaka na mulunge wana mona ngo mutu pasi donc ninga star mo star ya buluna kito c'est beau kito pour les gibon donc star mo babeng sur place mo ya amone bulo ate moto donc ba star ya ndenge ya tete Kishasa ndenge sala maka vraiment na koli na nzonzi kipendeza yango pe na ndenge mutu esala ke DiCaprio azala et groupe Maboke International ya DiCaprio eza penza groupe ya
kini te ke tosalaka biloko na kini te ezalaki tosalaka biloko banzonzi tokotisaka nde retour wana sikolo kwa bana batelaki mais président nini biloko ekotaka libanda ozoka biloko wana ya kochango nde président Caleb Touké bana apesi biso chaque lundi na 21h30 nde kuna et puis mardi na 16h jeudi na 12h nde na Sina TV nde tokotisaka sikoyo biloko na biso doso tosali ekotisi na bachaîne na biso ba YouTube après récupérer encore tout genre tout côté parce qu'on a la chaîne locale na biso donc vraiment c'est plus que ça et la nouvelle les années un groupe tout ça d'autres groupe les les très très bien les très très bien sauf que tout ça va nzamba sunga biso tout ça là tout bando ça là ce qu'on va filmer parce que moni tete tout ça là ka oui tete biso to no ça là on na chama mabuki biso to no ça là kala tout perdre ngasi kuna ningaka kuzungisa maboko tonosalaka parce que maboko tonosalaka sotali ba groupe salongo banini omona ke mutu aloba oyoka ba histoire tomona ba mwana susu tomona ba histoire etikale keti ba mike ba Nigeria ba yoka ba ina 2007 ba bi non musabi no busali epesi biso makoki biso peto banosala musala donc c'est plus que ça tolingi maboko international tout ça la plateforme na biso oyo tout ça il a la chaîne de YouTube ba filmer donc c'est tout comme tout diriger tout PCO mutu na chaîne na besoin que tout ça il est filmé aye ngana obeng sakaka bande ko do acteur no sana okosa biso to benga mayo jouer na kashika ya maboka international tout ça le film puis to côté mais siko to komo luka siko lokola biso pe chaîne biso moko comme na ngope monétiser lokola ba chaîne ba ya YouTube ne so to ngi to sala qualité ba on sala lokola ba belle vie ba so sala lokola ba sila bisala ba so sala biso pe to komi siko na idée ya ko ya usala ba film wana ya ba qualité wana ya moni to zobunda so nzamba so so do tito kuma na ba jier de to zo ba matériel nyonso o singi to bano sala musala ndisiko to sala musala ya ba saison ndingi zalaka il faut na filmer za ba saison parce que to sito banda kango déjà nous avons en plein montage il y a 4 épisodes to sala ki to chango saison 1 le yango ezokota et puis deuxième saison mais wana ce que c'est chaîne mususu OK la chaîne musabi papa lokolo ba imamba ba saison bandana no ko saela c'est la biso donc vraiment toi on a filmé tout ça tourné tout ça tout monté en gros et ça la seule solution c'est Jésus-Christ monsieur ça il a dit donc le gozo ils ont côté les choses aller la seule solution donc ils ont côté na chaîne de komoko ils a ser moko aux États-Unis donc il est tout côté là et puis il a dit que c'est pasteur moko il est pas en France je crois de tout côté les bureaux donc vraiment biso tout ça wana plateforme et on sera rabattu à filmer. Voilà, merci beaucoup Président. Nous tournons franchement sûrement, lentement à la fin de cette émission. Et n'habitez pas ça va fan club nous nini bazola nous na minute au moins message moko pour nangana en tout cas voilà quoi. Oui, message c'est clair ba retenir que la personne DiCaprio azana ba qualité nyons lokola moto surtout pena bande ko ba le bagi par rapport ya libala bon on sabe nunca que et loko le sous na volonté en Nzambe et klataka pe chaka makelele et puis loko na volonté en Nzambe pour le baka mabe ko nangote parce que vous en a malédiction parce que Bible lobi avia sur sa parole parce que Bible l'homme qui tera s'attacher ce que déjà l'homme qui t'a s'attacher et comme ce que volonté en Nzambe donc Nzambe comme veille ce ko na liloba donc comme veille na couple na ko basali volonté na mais pendant que yo tam so finga couple ka to finga couple o couple ba kokiso nzamba lo ba déjà ko mo finga nzamba nzambe pona nini yo ndimi nyoni salam do yo so ko mina ngamona nzamba o na biluka boizala ka fuko encourager wa ke nzamba sala ngulu ki libalo ekende liboso ndele le tona ba félicitations bele puis bato bazokota na chaîne so ba ko so bango na makamto ko tsana chaîne biso eza ko pesa bato bele to sala ka ba intercession na chaîne donc ebele ba ame bele to gagner pona Yesu ebele oyo nzambe pe moi c'est dans un moto nzambe passa les laka na nzela wana et ba message zo bima to zo confiance ba to longa ba to o biso to bali pona ba to te to bali pona biso te to bali pona nzamba lo baki na tanaye et puis pona volonté nzamba le logo ba ko retenir ngona pona musala do DiCaprio azali uzana chaîne na wana bezo to selo filmer biso to za wana et olingi po beng sabiso na ba filmer na to jouer lokola DiCaprio o jouer na film na donc vraiment na bu rater rôle ne so DiCaprio zo asa personne malata ba personnage le personnage est mieux sur le DiCaprio mutaba ngatalo ba non pas c'est la nzambe ako jouer non là ils ont musala donc personnage sont trompés sanga le DiCaprio bande ko jouer kaka moko o izalaika ke no DiCaprio ya diambe a rejoindre
o DiCaprio ya kolingira bato basi akozwa DiCaprio escroc kozwa donc ça wana eza métier donc ali un personnage dans l'attaque. Et comme on dit, un bon pasteur, c'est celui qui est passé dans des différentes étapes de vie, tout ça, pour mieux enseigner. Voilà, c'est ça. Ok, voilà. Comme je vous avais dit, fidèles téléspectateurs, vous qui êtes toujours là présents, hein, vous nous soutenez en plus vraiment massivement. Merci à vous de partout là vous êtes en train de nous suivre. Nous déjà qui est compétent na suka il y a émission na biso na éviter moi ba dédicace no ba salutation na bandeko nyoso ba tombola ki kolanda on na poko ya lelo hein salutation oui merci na pesi ndina loba kaka na kati ya Londres arkana rapper moko babengaki nzambe ya rap 9278 Smoker ya yango wana et puis wabersi kwenzule vraiment ngwande kolo Weston motema yangani mo Wivin mama na Wivina mana divine et puis ya Willy Soba kolozala ndeke mayele ya Willy Soba kolozala ndeke mayele motema merani Soba nakata lodea ko wana vraiment ya bin mama Chantal Couture kana lobaka mama Maria na Elizabeth Tomba kutani alobi ke zimeni ngani bilambu mune balata kiwana mutatunga ngo Chantal Couture atunga bandana ta Yesu Chantal Couture mutaibi ko tongelamba melani matuvova parfait loko pamba do bisote ka parfum to kopera kaka na poste soko benka DiCaprio mtu ana Paris na Belgique Bruxelles uzo parfum ya kitoko pina mpri ya Moshe do mama nanga Lopez mama Maria Lopez Inette Lopez donc famille Lopez Mobimba na pisibina bambote mama Emiken ya papa nanga John donc vraiment bambote mama Lisi bambote mama Nathalie bambote et puis na motema ya DiCaprio Sifa la Rose Mayemba kamone mama Bio mama Bio na mama Bio Sifa la Rose mama Bio maman na Pages Mayemba Prince Mayemba précise. Et pour vous retrouver vos contacts et puis au PCP horaire na bino ya ba répétition vous répétez où et puis pour là-bas retrouver le président DiCaprio basala ndengini. Donc c'est simple parce que pour nous retrouver DiCaprio et sur kutika na Facebook na obeti Maye donc DiCaprio Mayemba donc DiCaprio Mayemba déjà pour signer demande kuna to sur là et puis numéro nga contact parce que yango eza bureau yango eza numéro yango so bengi biso to biso to an place intel boy le numéro nga contact ezali 00243 89 74 40 821 00243 89 74 40 821 donc wana soko benginga okozwanga mbala moko donc nabosani te Caramel Mampole l'homme plus qu'intelligent et puis maman Meda Mokuna donc vraiment bato balinganga mingi bamasalanga tu on atangi pe ya José de Londres yona benga ko Père Noël po yo pesaka Ange de Luzolo tozana yawa Igor de Minutes tozana yawa double sexe la duchesse Meta Pinga Aria Chulu yeye Gianni Franco ba comédien Apo Ferenze ko il est parfait de bonheur donc batutu voilà. Ok, merci beaucoup, un grand merci d'ailleurs de t'occuper sur vraiment Longo Nyawana parce que répondre à présent l'invitation à Busso. Quant à moi la vôtre humble servante Marvin Akams, l'étoile montante de la presse congolaise, je vous dis comme ça, au revoir, retrouvez-nous prochainement. Un grand merci à ces grandes équipes, pourquoi pas à celui qu'on appelle le boss Oumba qui était à la réalisation. Ah oui, le réalisateur éternel de cette émission. Prochainement, ciao. Papi service